Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Ton Opinion TV. Aujourd'hui, Tolingito sur la moi mouké sur les cambo et circulé dans les réseaux sociaux. Inauguration et à école construite par Madame Olive Lembe Kabila. Oui, depuis lobby, tout le monde a image et défilé, tout bazo commenté, mutuna avis nae, mutuna point de vue nae. Vous bien que sur la chaîne n'a pas pronaka cette liberté là de penser, chacun a sa libre à penser, peut à exprimer opinion nae, mais ko exprimer pe opinion na yo to point de vue na yo okoki kosala ngo kaka dans le respect ya ba point de vue pe ya baninga ko contredire bango te po mutu na mutu aza na façon na ye ya komona makambo aza na façon na ye ya kosala lecture na ye. Et dans ce sens là biso siko toza au lieu de seulement critiquer ou de parler toza étant pe bana nzambe toza limité. Limité dans le sens où on dit la vérité, mais sans diffamer. On dit la vérité sans déformer l'information. On dit la vérité sans inciter les gens à la haine. On dit la vérité sans kolinga to orienter ba pensée à baninga et kende kaka lokola ndenge yo lingi. C'est pour cela j'ai voulu un peu parler de ce sujet concernant plus précisément l'inauguration inauguration et l'école. L'école wana en fait c'est une ancienne vidéo oyo actualisé yango eko tiango lisusu en circulation. En vrai eza image ya kala. Quand je dis kala, donc à l'époque quand Olive était première dame, quand Joseph Kabila était président de la République, eza image ya lelo te. Eza image ya kala école wana existaka bana batanga kuna eza image ça fait plus de 8 ans déjà kutu na YouTube soki botali okomi Olive Lembe femme de cœur okomona image wana eza déjà image ya kala depuis 2013 déjà ezaka na YouTube. Donc eza image ya lelo te. Donc wana déjà tolongolango na mutu ezaka juste peut-être sûrement cellule nae ya communication juge qui bon lancé yango lisusu on nayebi te si pourquoi bango moko bayebi ba raison bato s'occupaka na communication nae. Mais ce qui est vrai eza image ya kala de ce côté là tolongola idée wana. Et de deux tolingai toloba eza na basalaki yango dans 5 provinces. D'ailleurs ceux qui bolanda déjà na vidéo wana on parle de province, on parle de province de Sud Kivu, Maniema, Kasai occidental, Équateur, Bandundu. Bato bayebi bien que tokoma na 26 provinces depuis 2015. Tokoma na 26 provinces. Donc Bandundu ezaka sous Bandundu te échangea ekoma bakwilu neti école à Gungu ezaka ekoma siko province ya na kati ya province ya Kwilu eza na Chikapa ezaki avant na Kasai occidental sikoyo Chikapa ekoma na Kasai tout court. Et puis eza na mususu batonga mususu na Kalima na Maniema na Uvira na Sud Kivu pe na Mbandaka na Équateur toyebi pe Équateur pe découpa yango ekoma plusieurs provinces. Donc oh nyonso ezolakisa ke c'est une ancienne vidéo. Donc tolongola na biso na mutu keza vidéo moko récente. Et en plus biso etozaka kate pona ko critiquer, on peut bien critiquer, on peut bien ajouter nyonso tokoki ko ajouter mais toyebaka que